Mbote bonjour, na bino bato bazuli bakuya kolanda biso na mokolo malelona ezwi ça veut dire branche mon compte sur la chaîne Libération Océan du Congo et pas auto akabomba komomani et pas auto panzaka to sasaka et pas auto bela kamoto papa le moloto ezikisa misala nyonso ya baloka ye pour Congo et pas auto analysaka ensemble et pas auto mobilisaka to sensibilisaka pour les momoke et pas automobilisaka to sensibilisaka et pas autosalaka éveil patriotique et pas autonomolaka peuple comme na molema et pas autochaka litono na nzete po ete tobenga ya malamu et pas autosalaka bon mosala ya Jean-Baptiste et pas autoaka bon basinzili kobetaka mbela ko batango ezali mabe ba peuple congolais bolata molato moitumba et pas autotelema ferme fidèle pour la bakuki après la cause de la République démocratique du Congo et pas automobilisation la camaro ba encore on observe la bourrère on va l'absorber péché fouiller ne laisser ni place que la mer repasse ezui popo ezui la monte religieuse ezui comme la femme na na de langa na États-Unis d'Amérique na mboka ya équipé pour la terre États-Unis qui est bon en Angleterre et bon yanga mokonzi na les grands professeurs Achille Mave na molemo na Emira Mave ezui et comme la Congo qui la met de l'état le taquet tumba kane koto bokele le bonne femme pekato na presque 49 et pourquoi pas la chabienne na akene ezui qui est bon na Suisse et mon maman Dolo et mon maman Samuel et mon maman na Jolie ezui et kende bongo na France et pas ya maman Célestine et pourquoi pas Papa Michael na Juka ezui qui est bon en Autriche pas mon mère de Brino ezui et mon bon Big Daniel Ngenda pourquoi pas Charlie Chobo papa Mapasa maman Jovi ezui et mona angaye nzambe na ngai ba mama ya moto mojali mozima mite ezui na plus 32 et pas bon ba mama missionnaire na mboka nita babe il faut que monte pe ba ko lumba ezui comme la bon bino pense de sika biso boko benga biso bande ko ça est kaka neto solo ki tolobi toza ensemble to ko mule tumba ko yeba lo ndenge nini to ko kota bisika pona kuluka kaka solution ya soulèvement et ça na République démocratique du Congo kimia na biso ko zala kaka solution ya soulèvement na kata République démocratique du Congo na base to beta kimbela na likambo etali passeport ya mwana mboka ale bolotwa boleka na ko soutenir yeto tombola mingongo po ete tolingi te intimidation tolingi te arrestation arbitraire de bolbaka lokota li français tolingi te to dio comme na kata mboka na biso ko to za maumbu to na posa ya lipanda tolingi Congo ezonga mobimba peza na kimia pamba te mayoro ma ko sala na République démocratique du Congo ezali bon kitoko te nini ekoleka na ngambu ya Kabila pe Koffi Olomide kambo ya video ya Congo bandeko nanga mbote na biso bisika bozali na monde entier na sali vidéo oyo on a recadré pour la deuxième fois Koffi Olomide oza musicien dans la carrière politique au kota au adhérent tout le monde dit au adhéré dans FDC qui on noté par exemple pesa au grade poste libre zala na respect à Kabila soko lingo sala ki mendicité na yo to flatterie na yo au sala ngona kombo ya Kabila te tu te permets ya koloba na batuke to ya koloba ke na 18 ans Kabila salika kinga kati e kamusayo mais monsieur zala sérieux ba collègue na yo ba musicien ba Yusundur banali yebisa ngai ba université ba tonga yo na Congo yo Koffi na Congo za lelo kuni à part ba hôtel bi balé auto ebi ya 0 étoile oza lelo kuni na carrière ba bana oyo bibisa ba pa na musique lelo oyo ba leki yo na nyonso bo sala ba donc koleka yo toi tu peux te comparer avec Kabila Kingakati ozomona na Kingakati pona répondre yo Kingakati oyo tala barrage ngona bazotongo barrage ngona bazotongo na Kingakati oyo ko pesa courant na ville ya Kisasa barrage ngona Kingakati la kana Kisasa te yeba yango na Congo central les alliés il faut se renseigner monsieur poser question aux hommes d'information avant de risque à la télévision. Un leader ne parle pas comme ça. Pour faire plaisir à un groupe de gens, on va éviter de mettre la musique. Non.
Tu dois apprendre à respecter les gens, monsieur. Quel âge au Kominango? Si c'est comme on a foyer dans un instable, ça prouve ton irresponsabilité. C'est la musique, monsieur. Mets ta musique aux musiciens. Tu te permets au chrétien Kabila pour être servi dans la ligne. Si on va éviter la 18 Kabila, donc on a habité. Dans la caméra qu'on rappelait, mais après on s'en a un débat dans le plateau. Là, il y a Kabila, ça là, oh, yo, habité. Kabila kuta mboka oyo constitution zate. Kabila kuta mboka oyo divisé na 4 parties. Kabila kuta mboka oyo cour constitutionnel oyo zo yeba wana. Ezala kite. Akuta mboka oyo Sénat ezate. Afuta nyongo ya parler du peuple. Afuta nyongo ya stade de martyrs. Afuta nyongo ya pont Maréchal. Asala ebele oyebite. Soko oyebite renseigne-toi. Comme tu es incapable de réformer mbana na yo, makambo Kabila sala mboka pendant 18 ans. Renseigne-toi monsieur. Tu dois apprendre à respecter l'autorité à Mboka. Dans la carte de Katino, il y a un Congo central. Tout là, Kabila a dans le Congo central, à la Kigaka dans le Congo central. Dans Katanga, Ezali, mais dans l'Équateur, Ezali. Donc tu n'es pas informé. Mais Ezalayo Mbalasuka, a lobby la psy, c'est maman livre la télé, maman libisanga, la psy, on va sur la psy. Fais gaffe, monsieur. Bande Kolangai, ezali pour ça la passe, la base de la dit la bouquet, bindé, bande Kobako. Na évité ce tour à Bako Mani. Na évité, et le connaît ça comme ça, tu as mis sur le peu, ça te connaît tous à Robé Bako. Ce qui est bien, c'est que tu as mis sur le peu, mais tu as Boya Kanyaka, tu as Bundela et ton Arabiso. Tu as Bundela Mboka Arabiso. Pour Nanini, Bamakambo, Yaboye, Bako Mani, Bako Mani. Bande kolanga mutu ni ezali mabete kozala sima na bato ezali mabete bolingaka Kongo to bolingaka pena Kongo te bozalaka pena bakongolais to bozalaka bongo baétranger na oyo ezoleka la République démocratique du Congo soki tolobi tolakisaka bassassinat oyo esalamaki lobi bokoyoka mawa soki tolobi tolakisaka ke lolenge babomi bokoyoka mawa bandeko na ngai bokoyoka mawa mpona nini tomilingi te mpona nini tozali komiyoka mawa te na ye ekolo ya biso na maye oyo mazoleka mpona nini tozotelema todefendaka mabe mpona nini tokotelema mpo oyo ozala ngambo mosusu oyo ozolia eloko oyo obimi boye oyo kofinga baninga mosusu mpe mpona nini biloko ozali kosoutenir kaka mabe nazoyeba te na Félix na Kabila nani azali malamu na République démocratique du Congo soki ya solo Kabila azalaki moto malamu lolenge ndeko oyo azoloba kasi boni Kabila apesaki Kabila apesaki Félix mapona mpo Félix azwaki te soki mpe Félix azalaki moto ya solo lolenge oyo Koffi Olomide akoloba la mosala oyo amoni Félix asali mpona nini te Félix aboyaki kosangana na Kabila mpo lobi soki biso lamuki ebotamaki mpo tomonaki Kabila azalaki moto mabe anyokoli biso pendant 18 ans mais boni Félix oyo aye na 5 ans asali mabe koleka ya moto ya 18 ans atako bazwaka mbongo Félix aleki ata na Mobutu la kozwa mbongo mpo Mobutu mpe bobenga ya sasa Mobutu azalaki moto mabe kasi modele oyo Félix oyo elobi député na biso Molière malgré bango so bakoyiba mbongo mais Molière alobi ata bayiba mbongo gouvernement oyo ya Félix non eleki koyiba na gouvernement Mobutu ayiba mais na gouvernement Félix Matata wana député ya République démocratique du Congo moto akodénoncer alobi gouvernement oyo eza na moyibi Molière akoloba yango alobi gouvernement oyo ekoyiba mpe papa na biso Godé Mpoyo akobelela na kati ecclésia alobi bo voter te message na ye yango wana bo voter bamiyibi te c'est que Godé Mpoyo malgré aza na kati malgré tout bakolia mazo reconnaître ke bamiyibi balia eloko papa moko ya professeur na tanga Kabila na mona ke susu te kombo na ekimanga papa na bana ko dénoncer makambo Kabila bina aza na kati mais makambo ezosala makuna ngai kopesa ngai semote yango nazo dénoncer yango nazoya ko dénoncer papa na mona kaye lisusu te lolenge ba Godé Mpoyo bazali lolenge ba Molière bazali bakolia bakoyiba mais baye kotala ke moyibi oyo te nanu mboke yiba mabongo te mboke ko avancer te likolo ya moyibi mboke ko avancer te likolo ya ba détournement gouvernement ya ba détournement uta ekota mais est-ce que na Kabila biso toko kosala e débat est-ce que Félix toko kosala e débat ne tapoto komi nango lelo ya bokauki dollar ekomi combien mutu na mutu ko changer dollar na prix na ye ba o ba changer la 27 500 na 270 000 ba o bazo changer na 260 500 ba o mais finalement boye bisangai mboka nini obiso tozali tito kende kokota kala ba festivité ba ndekola ngai bato bakokufa boni bato bakokufa boni ba ndekola ngai monioko kozala boni
to bundela na Congo ya solo bande kolangai to tika na Congo nyokwa bande ko biso balanga nzembo ya solo ya limosana na bino ya solo ya libisiko bozoka mo panga kasi bato babetela kabino maboko bato balanda kabino bato bayaka na ba concert na bilo kosala ba plein bana obo belelaka ba kofiete ba kofifile ba wario ba golwa ba wengeseniste ba jibem pianiste ba okiliko bano bino bobelaka bangola balelo ba melibangi bangola balelo ba shege bangola balelo mibi boyoka bango mawate bandeko na ngai boyoka kapasi na bango te tango mobona ka bango ba kolanda bilo ba ko bundela bilo ba ko sela bilo ba débat boyoka ka mawa ya bana wana boyoka ka mawa ya bana wana bala misala te batangi te bana na koleza ya malamu te boali censé te kozana misima mikonga ba politicien na moni pe boye ebele ba député balanga nzembo tokobeta lesolo ko mosusu boye ebele ba député yango député yango bozoyaka po bakabela bilo mbongo basani ndembo bartiste ya maboke boye koluka nini est-ce que boye bi pele loko libilo boke ko sala parlement so ba voter bino to na sénat boye bi pele musala yango bozo ke ka po ba pese bino ba mbongo boke na bino kolia ko bino ke ka ko remplir baba inutilement ba mona kabiso kana ba kiti qui sont contre qui sont pour abstinence pe boko sala loko moko te. Est-ce que boza pe na mawa ya mboka la bino bozo ba ke lobiso mboka o e bongi bona ba compte à rendre. Est-ce que besoin de dire que Congo ko bungaka un jour besoin de dire que biso to ko ba Kagame besoin de dire que ba Museveni ba okimamba besoin de dire que to ko renverser trône ya batu tout bazo bo mabiso lelo batu nyoso bazo comploter contre biso besoin rendre compte que vengeance na biso ko salama biso to ko bunde tumba ya récite ba maman missionnaire na mboka nita ba mefu yo moto to ko bunde tumba parce que ça la ba congolais auto so na bango baza déterminé. Petango bakobima pour la kobunde tumba personne à croire place bango bakoyela bako renverser bato tout auto so mona leo na ndila bako kima apocalypse ko sala Armageddon ko sala na Congo ko zonga mobimba Congo ko se renaître nzamba ko sakate bino kasi biso to telemika ka po bofinga ka biso bakolabo okimi komba yo mto tindisa nga komba ta ngala banda ko lobela mboka nga yo mto tinda kinga bilo bokalisi ke boko intimider biso na ba malobo bozoloba bokalisi boko déstabiliser biso chaîne se kufa ki bandeko nga botu la kabuya na peut-être kabuya expliquer bino ba bomaki chaîne oyo mais bomoni biso ko zonga boka moi to complota ki to bomi chaîne mais comment baye ba telemi ndenge nini parce que chaîne to bomaki yango déjà on se manque pas de dire ce que homme aura semé le moissonnera. Congo est un Congolais. Pas sur les Congolais, parce que lelo. Bozobo bilo bokomisi bango lelo. Lobi bako telema. Nous voulons la paix à tout étendue. Na zongi c'est les bino le sous bana na kaya goma. Kabuya cha yango poto sukisi. Botala lolenge bakopesa bana na biloko ba politicien congolais bit la bino ezani na mboka oyo batanga kaka bino na bana na bino bozo servir nini botala bana na kaya Goma lolenge li baza kolia ba réfugié wana bakimi et puis Goma ezozala tomber kalaté eloko ni ya malonga bino pe bozo sala taki ba opposant nini bozo loba pona mboka nini ya malonga bozo loba pona mboka mboka ezokufa tozana kacha bongo les vrais compatriotes
tosungana ta ezali bato bala posa kobundela mboka na biso naloba yango towana moyen te soki tozalaki na moyen mpe tolibérale ya mboka na biso soki tozalaki na bamoyen tolukaka mpe tolibéra mboka na biso et puis soki mpe bino babone na biso babandaki kokonsome biso tozwaka mwa revenu ezokoka te mais je suis osala quelque chose batala paye du peuple bavandaka te mais na sena bavandaka te parce que tolingaki tosigne so tokufa tokufa la chambre de bataille peu importe souffrance na biso tolingaki tosala quelque chose mpo tosala mpe bomona yango tokena baambassade tosala boye tozalaki na bambongo te mais maintenant tozafishe tokokende ndenge nini tozosenga mpe bandeko ebele basi babaya biso mpo na nini asi alembi mposala ezali atindika biso so tokende kosali tokosala nini papa ale bolojwa yo ya wuta ye bakangi ye passeport la raison du plus fort est toujours la meilleure eloko ni biso tokende kosala bango bazaka na meilleur biso tokosalela bango nini toa na makoki toa na makasi te mais soki toki na makoki na makasi ka nde bakangaki passeport ya papa ale bolojwa biso sokotelema soulevez bandi mais on n'a pas de moyens tozobunda etumba mpona amour patriotique tosala makambo mpo tolingi mboka na biso so tolingi mboka te tokosala te ndeko na ngai soki toyaki na amour te tokosala te mama dolo na ngai eza amour patriotique mais eza na bato ebele baomona biso lokola eloko moko boye baomona biso lokola soki nini mais un jour bokoyebaka to bandeko kobundela mboka na biso un jour bakotangaka ta biso mais est-ce qu'il faut tozelaka kabo ya kufa est-ce qu'il faut tozelaka maman c'est ya kufa po boyoka biso JKM est-ce qu'il faut bozelaka bato bakufa ki pe pola te po bo servir nation na bino na nzela biso yanga mokoti bokulaka ikala songa nzela kimbangu ya tongo boyaki ebele awa bangunza bankoko boyaki ebele d'influence bo désorienter bakomba ya bato ebele mosala batindaki bino yango na lelo koma bouche be etikali ka mission beta te nde biso oza besoin ba mission te mission osa mosana mission akufa nzala te biso nde ba auto solo bato bundela Congo la bosolo arrêtez kosala ba mission ba fantaisie la qu'est-ce que ba mission ba avoir na combat ya Congo biso ne to bunda combat ya solo tango tozaki na unité musique ebetaki te bolei bambongo boza diviser totika mutu la mutasala musana e biso pe to bundela mboka parce que mutu nyoso te nde akolibérer Congo ndambo to libérer Congo la solo to so misolo to bunda totika ko bebisa combat la biso totika ko bebisa vraiment combat sans blague totika ko bebisa combat to bunda combat ya solo pe na bolingo ya République démocratique na awande la sélection na bali soko za mutu lingaka Congo s'abonner na chaîne partagez mes missions pour la mona mère de Bruno Saga en Autriche. Partagez mes missions en Australie. Bande Kolangai, Boza Ebele, Namboka Désiré Botuna, la maman Elisabeth Botuna. Bande Kolangai, la Kishasa, vous consommez. Bon, partagez mes missions. Merci encore une fois. Merci la bande Kolangai, excellence, la confiance. Tous au bout de tout, nous n'avons pas de moyens. Mais tozo bunde tumba la bino lokwa bozo consommer na kishasa lokwa bozo consommer to bunde tumba ya ba vie to bunde tumba ya ba commentaire to bunde tumba bande kona ngai nde biso to kolonga alino moke monseigneur liso yankolo Hollandais noir moto mo prêtre Achille Tela hein na France mama sociale grâce Tela umba ba julo loso bazakuna bosala bango makamba kitoko kilame bobenga bango José lo mamse to benga na vraiment les grands zingankuvu na uka keso esengo ya koyoka bino merci na yebike bozali tant eza difficile mama Célestine vraiment prompt rétablissement mama Jawa salama le ko ba mizimanga nzamba sunga bino botele ma papa Michael tozali le moto bonde tumba merci encore une fois mama Célestine tant na yoka to na sepeli nzamba ko batela o mama ngai ba mama missionnaire boluka numéro bobenga ngai numéro is affiché wala ba mama na sana pour ça la bino passe ezali mais to lobi to bondela merci na bandeko oyo basungaki ngai na déjà passeport en tout cas nzamba basungaki nga mokonzi na salle la salle bino nazoki passeport naza besoin de récupérer compte bancaire na récupérer téléphone nazo pe numéro mususu oyo sala biso passer pour être chaîne oyo ikangamaki na ngolo ya nzambe la dauphine 50
c'est elle Zamba Songaki chez les ongi mais toi n'a pas problème mais ba réalité Kabuya hein ba l'aide de Koufi biloko bizali miyike bobenga numéro ya Kabuya bobenga numéro za affiché poto meka pour améliorer chez na biso ezala bon malamu to ali pe la posa esika ya kosala musala po ete sika la biso basi bakanga yango Kabuya biloko miyike bebunga na 4 lokwa ba ordinateur bani to ali na biloko ebele au moins to sala biloko musala na lolenge esengeli ezali te doko sala qualité militaire o po moni kozana esika ya bien protection o ko benga biso to tcha lokola bureau nzamba kozanga te ko pambola yo ezali ka contribution ya kosunga ko matondo la bino so merci na Kabuya l'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne merci na Gloire Ngoma mais s'appelle électrique prompt rétablissement na Papiché directeur recherche stratégique et ça mon côté par rien avec monsieur Babiso ba condoléances la famille maman Linessa ya o lelo ba uti ko kuna mwana ba pourquoi pas la libote ya welo pe ba résistance nyonso to côté le matoko zala wana pona kolela mako ya biso pe to yeba ba makela na bango loko ezotanga bwe bakamba beza la kati la banzi to kubeta ya ngola mikolo mizali ko ya nzambe apambola ba paramenta ngola lo bondia botarde bono ya biso ko komela bilo na ngola ngola lo mokite na influence ya mato dobido to bunde tumba ya bosolo la République démocratique du Congo totika ko miso na mino totika ko zala ngambo ya batu kasi telande intérêt ya Congo yo lelo ba fan na balete tam super entourage na auto famille na miso spi balete oyebinde les sorcellerie ko komela popo que vive la guerre en RDC que vive la République démocratique du Congo.